Ah, excusez-moi, bonjour. Il pleut, hein. J'ai mis ça parce que ces enfants m'ont pris mon parapluie. Et voilà. Donc, puis enlever, hein. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous ai promis que je viendrai souvent. Je vous ai promis que je viendrai souvent. N'est-ce pas? Donc, me voici, me voilà. Me voici, me voilà. Donc, on va discuter un tout petit peu. Après, je vais aller vaguer dans mes occupations. Les Congolais, bonjour. Les Congolais. Les Congomani, les Congolais, bonjour. Congolais, Fungola Miso. Il faut ouvrir les yeux. Les Africains en général, vous n'êtes pas futés. Vous affûtés, vous n'êtes pas tapotés. Allez, aimez, partagez. Parce que, des fois, ici sur Facebook, les gens ne sont pas trop actifs. Quand je parle, il faut partager pour que les autres gens viennent écouter ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais... Parce que... Hein? Imaginez-vous ceux qui battent négocier na Kabila. Peut-être les autres ont katia makambo yote. Parce que les Congolais, souvent, vous êtes au retrait. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au bureau, que ce soit dans la vie quotidienne, les Congolais sont toujours dans le retrait. Ils attendent toujours que les autres gens fassent pour eux. Oh, binonde bolobela kabiso, bolobela biso, binonde bolobela kabiso. Et bon, yo moko za na mnokote. Yo moko penza za mayele toza na cerveau te. Congolais. So bokecho akei aza papa mukolo a décidé à kende na ye. Il faut lui donner la bénédiction de partir. Parce que ce monsieur, il a travaillé, il a crié ici. Vous l'avez insulté et en plus de ça, il a risqué sa vie. Yaboye. Il a risqué sa vie. On a balongola bilamba, basale le côté. Est-ce que tout le monde va congolais ba eko vanda wana balobi oh, viens bokecho boye, balongola bilamba boye, tok foute là ta vacances. Parce que les autres gens qui se battent pour le pays, par exemple les Algériens, les Marocains, qui parlent de leur pays, le peuple suit. Le peuple sait que ces gens ici ils prennent les risques. Mais les Congolais, vous n'êtes pas dans cette optique-là. Il y a peu de gens qui comprennent les situations dans lesquelles nous nous sommes mis. Il y a peu de gens qui comprennent qu'est-ce que nous disons ici. La majorité des Congolais, nous sommes devenus, Fabien Koussonika, Yakota la Fabien a initié Volcan, Bazaka na 500 personnes. Mais combien de gens sont toutes là, toutes les nuits? Oh, ceux qui Fabien Fungoli l'a invité, ceux qui Fabien qui YouTube, tu pas ça la analyse expliquée. Bino de soba comme kobenga ndeni no sokota Nicolo yote parce que biso to koma ba obligé na bino ba congolais, to koma ba obligé na bino, il y a distraction, net bino botala ka télévision lisusu te, bozala ba livre akotanga te, biso to koma ba livre na bino, to koma ba biloko na bino, oh ceux qui to yete, bokomi kolela lela, oh ceux qui to yete, est-ce que bo pesa keloko? Est-ce que bo sunga ka bato ba lobela ka mboka? Soutien la bino ezalaka côté nini. Et vous voulez que seulement des oh masawa, Nicolas tozomona masawa te, masawa zoloba te, masawa zoloba te. Masawa za mona misala na bino? Oh Nicolas yo, en tout cas, ozalaki wapi? Ngaza makamsuso osala te? Bino nyoso, bino ba congolais des pères et des mères, des souches, des je ne sais pas de quoi. Donc bino ba congolais mususu boza na droit ya kolobela mboka na bino te, bocha batu mususu so bokecho ake combat et continue. Tu bokecho akei, il faut qu'on paye bénédiction. Bibokecho kende na M23. Soko ko kende na M23. Soko ko sala paye ya yo rébellion. Soki bokecho pa ko kende ko sala ya ye, comment on appelle ça? Soko ko kende kuna na sauvons les Congo. Akei. Parce que ti lo mutazo lia mbongo na bino kuna, tozo mona te place bino bozoloba. Tozo mona bino te place bozoloba. Bokecho papa kende vie chuke kende na yo. Kende bisika nyoso lingi, sala makambo lingi. Kongo ekoma mboka ya bulu yeke. Mwana na mwana bendani. Peut-être so bokecho akomi kuna, akomona makambo susu, ako réfléchir bango na pembeni. Il faut quand même toza la bateau, toza flexible. Hein? Ah oui, la politique elle change. Hein? Omona mutu mususu zaki na parti républicain, akeko kota na parti socialiste. Atali ke oui, la république eza malamu te, o mutu zaki na opposition akeko kota. Ba fayulu bango na bazoko lia kuna fayulu kutu ba vota ki kuna azalaka président. Les gens comme kokende kolempa chilombo, akende kolempa lempa chilombo kuna asala buzoba fayulu wana fayulu. Siko bokecho sia okipa poste nini. Boyoka bokecho détourna mbongo nani. Soka keiko yoka makamni nezolo ba makuna, peut-être batu wana bakomi ba repenti, peut-être makamoko hier ko changer batu.
botika batu basala makambo na bango. Bino la personne à abattre. Oh, biso nyo se photo tchana mutu na biso. Ezali kaka Kabila. Pardon, ezali kaka Chilombo. Ezali kaka Chilombo nde mutu. Azo initie mboka na biso ke koteka mboka na Amerique. Ye mutu azo initie mboka na biso na makambo ezanga mutu na makolo. Il faut to nyata kaka nani comment nani Tshisekedi na ba famille na bango. Boke tsoka kei bo pese bénédiction. Papa ba tout ça fait 30 ans. Depuis azaki ko dénoncer makambo awa. Mafinga na mafinga. Oh, yebi koloba français te. Oh, asali boye. Et tali mutakala na yeza muke. Et tout ça. Boloba makambu. Tala tuko sambo na sambo. Mais tout le monde a été place au bout. Initiaki. Ataka nyoto moko boye we. Papa oyo. Bayo kisi esoni. Likolo na mboka na biso. Papa oyo. Basali ye boye. Bino tokoma biso ba distraction na bino. Tozo pesa bino ba topo boyo kakate. Tozo sensibiliser bino boyo kakate. Makambu nyo sezaka bo tika bokecha kende. Botika ya kende na bakabila kende penza papa ngana zo peso bénédiction kende o batu balingi ba kende M23 ba kende kaka peut-être bakobunda na kati. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Donc ba mususu baza kolia tokomi komona ti batu bakima Congo baye awa tomoni batu Chilombo bazolanda batu ti awa bakomi kobeta batu na ba grand hôtel po bango bazo sala loi et puis bolingi batu nyonso ba bandaka koloba mikolo nyonso. Eh ben non, à un moment donné c'est fatigant hein? À un moment donné c'est fatigant. Laissez les gens respirer. Nous tous, nous sommes Congolais. Na kindenga ki Congolais na biso, il faut biso nyo soto tia la main à la pâte. Il faut biso nyo soto banda koloba. Il faut biso nyo soto banda kobunda. Il faut nyo biso soto bima libanda. Eza na batu musu bavanda kala bazoze na biloko elambama. Nde mudale ba Congolais. Biloko elambama. Eko siko biloko kolamba. Oye siko ko sala nini. Oye ko senga par na yo. Hein? Yozo finga na nyango. Zela na bloqué yo. Moussala na bino toyebi bino batu moko ba impoli. Attends, je vais te bloquer, tu vas plus venir ici. T'es où toi? Tala mboka mobimba ba impoli na ba impoli ba mal élevé. Laissez les gens respirer. Vous n'avez pas engagé qui que ce soit ici. Voilà, on ne reçoit rien de vous. On vient quand on peut, on parle quand on peut. Et puis, si moi j'échange, je parle M23, je ne veux pas avoir quelqu'un qui va me dire quoi que ce soit. Je ne vais pas entendre parce que je ne dépends pas de vous. Je ne reçois rien de vous. J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est comme Bokechi aussi, il a le droit de faire ce qu'il veut. Vous pouvez pas tolérer, vous pouvez pas accepter. Laissez les gens, nous sommes dans la démocratie. Hein. Nous, on se bat aujourd'hui pour la démocratie. On se bat pour la liberté des gens. Acceptez les choix des gens. Dans l'ordre politique, acceptez les choix des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Oh akei, akende na ye. Tozaka ba Congolais mususu totikali, ba o ba kotikala, a o ba kotikala, ba o ba kokende ba kokende. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on les avait qui parenthèse. Les amis tolali tolamuki ba Congolais bazali bazoba. Mikolo nyonso ngala zo, oh mama ni, bonjour mama ni. Hein? Mikolo nyonso tolali tolamuki, n'est-ce pas? Hein? Toboy tolali tolamuki ba Congolais kaka bazoba. Ba Congolais kaka bazoba. Na TikTok kuna moi si moko boy babenga ye Saratola. Saratola wana zali la réputation moko ya ba bizarre. Je m'abstiens de dire seulement ba comportement là. Abanda ko sola makambo moko na ba YouTube kula makambo moko ya grave ya kosakanate. Parce que na TikTok ba Congolais belé baza en dessin ya moyenne ya normalité. Bazali mayele te. Ba Congolais belé baza bazoba. Donc au moins 99% ya ba Congolais baza bazoba. Ba to mayele baza mingi te. Les gens qui sont intelligents baza muke. Batu ba bumbafu ba duru ba biwelewele njo banatonda banayala mule mu Congo. Akuna tu batu ba akili. Sasa na TikTok kuna ndesiko place na bango ngala zo beta bango biloko makasi. Ngala kendaka kuna ko affronter bazoba nyonso na kela affronter bango na beti bango biloko na tiki bango ba komi ko fabriquer makambu bazoloba loba ngala sina beti bango na expliquer bango buzoba na bango. Les amis, tovandi tomoni kaka mwana mwasi wana alobaka za riche asaka ba business yango ya genre nazoteka bakabelo yango yo wala nde vente en ligne yango atayo mama ani atayo mama masango mama tete njomi kuno jisha Manuel yo yi et tout ça vente en ligne haina hivi sikoyo la fille là ce qui la femme là c'est une femme qui a abandonné son enfant pour l'orientation sexuelle. Son enfant est deux fois. Maman Mobimba, une dame qui a régné son enfant au vu de tout le monde. Biso je sotoka moi.
na ba mama mususu basepeli parce que yo boyi mwana na yo oboyi mwana na yo pona nini parce que azali na orientation sexuelle ya mususu ya azali des fois mama mobimbo telemi ole otele motala mwana ngo azala ba hormone ya ndenge nini mwana oyo azali na orientation na ye azaka mwana nanga aboya mwana na misu na biso kaka nga mutu na telema ki na lobi non ezaka ka orientation ya mutu ezala ngo eloko soit eza génétique ou soit ezali kaka sentiment ya mutu. Je ne vois pas à quel moment une femme, une maman peut régner son enfant à cause de ça. Ba Congolais il faut bofungola mitu parce que makambo ebele bozali nanu na yebite ba Congolais soki bavanda kana mondi nini moi je ne sais pas Congolais lingi avanda na terre awa mais aza mutu abonzambe yazo sambela kokende na lola yaza mutu adesete ya sete je ne suis pas de ce monde yaza na mondi na ye mususu bisika Congolais akendaka kovanda to yebite akendaka kuna ka na kindoki na c'est compliqué ngala tala émotionnel bina ye baboya ka mwana te mwana na yo kosala nyonso il faut sala tout au récupérer mwana ba Congolais wana bozomona ba Congolais wana bozomona kuna ba mama ibele ba ye mwana na yesi ko aza moi garçon moko boye asi akomi moi quand même moi garçon aza soki na 19 ans akoma kosala neti kindumba na kipede kala lobi mais non il faut zo mwana na yo okamba ye o solola na ye o réfléchir soki aboyi pe o lingi kaka bongo. Oui, bandeko, soki mwana na yo akomi pede, to mwana na yo akomi lele, ou bien akomi soki nini, linga ye kazaka mwana na yo kubwaka yete. Ba Congolais bino bolingi purité. Est-ce que mboka wana la pureté? Est-ce que mboka wana ezali na bonzambe? To tuna nanu bino. Mboka wana ezali na kibonzambe te muyibi, batu nyonso miyibi, batu nyonso bandumba, ba Congolais bele bazali ba pedo te. Ba papa o bazwaka bana mikeneti oyo papa oyo aza na Amerika si akufa ki makambo ezo bima kaka se ko bima ba dossier ba Congolais bele ba papa bazali baza ba pedo balingaka tubana mike balingaka soki ayena ndaku na omoni bala ba mabele komi ko pousser yoka bana ba koli ba sine koli boyo kaka ba nzembo ba Congolais ngana linga ko yoka muziki ya ba Congolais te na linga ko yoka muziki ya ba Congolais te soit bazolelisa basi soki ko lelisa basi bazoloba makambo kaka ya ba connotation ya ba nzoto ya ba sexe. Moi, je n'écoute pas la musique congolaise. Parce que ça, moi, ngala zaka nazama yele mingi, boy excusez ngai, ngala zama yele mingi. So ila yoki kaka nzembo moko, na koyemba ngote, mais na koyeba ba parole nyonso, na koyeba makamnini bazolo bakuna. Po mutu nanga ezala bien, na yoka musique ya ba Congolais te parce que ezali trop toxique. Eza musique moko déjà ezali apaisante. Eza ba musique moko ya makelele ebele. Soko lingi penza kozala mayele koyoka kasu muziki ya ba Congolais wana te eza ba muziki Kofi azobimisa boyoka ka titre nzembo mon ex alobi yaka na beta yo wana sindi akobeta soki ex soki akobeta alia ngana bino na yebite nde titre nzembo ekobima soki lobi soki ekobima lelo mon ex yoka sindi oui yaka na beta yo tala nzembo mobimba bande kuna ngai na yebite nzembo ane kozala ya ndenge nini be deja maloba wana. Donc ex na yo il faut ba beta ye pa mwasi na yo aliko. Et puis eza ebanda lelo te ba biloko banzembo ba Congolais mabe oyo ebanda lelo te. Ngala yebi banzembo moko na zeko yoke pa mama na biso, so mama na biso zoka banzembo na bi. To swana ka soki tokutani na nzela, to bundaka kuna soki tokutani na nzela. To banzembo moko ezali banzembo moko ya bolingo te banzembo moko ya ba sauvage. Banzembo ba Congolais omona mususu kuna chila muina na komi boma Marlene koboya ngai te to banzembo moko tu comprends rien. Alors moi pour conserver ma tête je n'écoute pas la musique là. Je n'écoute plus la musique là. Ce qui n'a eu qu'un peut-être tozana batu ba ya bonzambe kutu koloba te oyo ba musique na bino ya bonzambe ezaka ka ba bonzambe ya genre bozo sala nkai bomoni nganzamba matisi nkai kutu nazo matalikolo bino bokotikala na se tozo yeba te bazo yembela nzambe to bazo mi yembela ba gloire na bango modèle bango ba bongi. Moi je me pose des questions, ça ce sont des questions que les Congolais ne se posent jamais. Mutu mobimba nzamba nembo nzambe ndembo nzambe yoka bango escalier tala ndenge nazo mata nkai balukinga na bisika nyonso bakuti ngai te nkai basali ngai soki ndenge nini kenda kezonga ki banzembo ya bonzambe gloire ya nzambe ngo tozomona ngote ba mususu banzambe wana avandi kaka boy o ngai nazo senga na nzambe apesanga bomengo te yo senga na nzambe apesa bomengo te
apesa nga mingi te soki apesi nga mingi nakokoma lolendo neti nga nzambe asala nga kitoko bolendo nga naza nango eske bokokoka lolendo ka nga naza nango lolendo nga naza nango nayebi ke mama na nga bota ngai botaka mama na nga beta nga tete tala bode mama na nga avandela koko na nga na kokololo na ngai koko ya mama na biso bavandela nga penza bazomase ngai basali nga massage babongisi ngai tala mwasi mama na ngai sikoyo ngai naloba te ke naza kitoko bakongole bapekisa bango koloba te oza kitoko te moto amikumisaka ye moko te bandeko yo vanda kaka wana que tu attends que les autres te disent ce que tu es. Ben non, moi je suis belle et intelligente, grande. Quand balobi ozaleti Naomi Campbell, nga naleki Naomi Campbell, naleki na suki, naleki na nyonso. Mais Congolais ayebi na ye teke ye fami kumisaka ye bapekisa ye. Nyonso oyo eza na gloire na ye Congolais bapekisa ye. Ye Congolais sala ka makambu yezanga tina, makambu na ye. Donc so yo ndeti nga nalobi naza kitoko bo ekosala pasi. Esala bino pasi te c'est vrai naza kitoko. Oui, naza kitoko e bongo nga na sisi kitoko nyonso. Yo pe zwa kitoko na yo. Yo pe loba na compte na yo. Tala ba Congolais baza awa. Les amis, tala ba Congolais baza awa azozela mobali moko boye nda yebisa ye kaza kitoko. Mobali moko boye azozela mwasi moko boye ayebisa ye ke aza kitoko. Au Congolais pour vivre, il faut vivre kaka pour azala na respect na ye, pour se respecter, il faut la kisaka mobali moko boye na pembeni. Mwasi ya congolaise. Ye il faut la kisa mobali moko boye pour azala valoriser pour azala mobali. Donc ba tia biloko wana ba information salité na kati ya mutu, ba pesa ye buzo ba ebele, azoko ko comprendre te que oui, ba pesa ye buzo ba ebele. C'est triste hein. Ba pasteur ba ye ba bakisi buzo ba, bango nyoso ba bakisi ake na famille na bango ba maltraiter ye pa ndimi, ngala ndima kate. Nga ekoleka te. Ekoleka te na minute ekoleka te. Osakani na ngai mukolo moko boya zoba aya kopeso ba injonction mukolo azoba aya kopeso ba injonction aya biso makamni nyo sala mais oyebi kaza zoba oleke mayele okondima makam kongola kondima omona papa moko boya boti bana na ye mwana liboso zoba mwana mibale kizengi mwana soki andeni ni mayele te mwana suka baboy kopesa ye akamba mais bazwaka mwana ya mayele po akamba bazoba ozala mwana no liboso ata obotaki soki na ndenge nini ma Dorcas Kayon bonjour ata obotaki na ndenge nini il faut ozwa mwana ya mayele po akamba ba oya bazoba zoba ya mukolo ata za ene fils aîné il faut lui mettre le doigt là où il faut pas et le dégager de là. Tout ça ce sont des informations qui sont erronées. Talabana oyo baza mayele koloba te ke par ordre de naissance eza buzoba zwa mwana suka beta bango biloko mwana mubali azobo zala mwana bana basi zwa mwana mwasi pesa ekibokonzi. Hein? Mwana mubali aza zoba zwa mwana mwasi na yo oya mayele pesa ekibokonzi pesa ye gérance ya mboka mwana zoba ya mwasi pesa ya ta aza ya liboso pesa mobali. Mais les Congolais on les a tellement abîmés, ils ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Ils ne peuvent pas comprendre. Essayez de rectifier. Essayez de rectifier. Rectifiez les informations qu'on vous a données. Regardez, il n'y a pas des héritiers. Regardez, plutôt Sabino car exemple. Jean-Pierre Bemba. Bozui kaka Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Jean-Pierre Bemba peut kambayo PC Penda bokonzi a famille? Un destructeur comme ça. Un con, un imbécile. Chilombo, ye wana Chilombo. Chilombo la comprendre kate. Na ebite so ki zoba moko ya famille nde ba pesi Penda ki bokonzi. Il faut beau remédier na makambwana. Il faut plus accepter ce genre d'imbécilité. Il faut, les parents doivent observer leurs enfants. Kotala mwana nini azalaka mayele, mwana nini azalaka juste, mwana nini azalaka dusi, mwana nini oyo azalaka na droiture. C'est de ça qu'il s'agit. Makambo ba âge wana eza buzoba. Eza buzoba ba parents botika biloko na mwana liboso, Tchaye misapi bengana ye. Telema na kwa kuna yebisa yo attention hein. Bo apprendre ko sala ba testament. Parce que bana bozoko bota baza bazoba. Na bino moko ba parents bazoba. Congolais aza zoba.
Pombo mboka ya bato mayele koza neti Congo te. Ça c'est une vérité. Ba Congolais balingi ko admettre te ke baza bazoba. Mais mboka ya bato mayele ekoza neti Congo te. Congo eza mboka ya bazoba. Na bato mayele basangani na kati kuna bazovanda na buzoba. Parce que soki Congo ezaki mboka bato mayele Chilombo kotika la ta 3 mois te na pouvoir. Mais neti eza mboka bazo atikali combien? To kende na 10 ans. Atikali combien de temps? Est-ce que mboka bato mayele bokozala na président netiye? Président moko boyazoba, gouvernement moko ministre moko boyazoba, mama wana zazoba, mboka ya bazoba, ministre zobo mabatu ba interpeller yete, bazakuna. Donc tu comprends rien. Mboka moko ba lamuki ka bo ba tumbi bandaku ya batu, bakamati ba tuti bandaku mususu, ba tuti yango penga ba tuti bandaku batu batikali libanda, peuple zoba banda zo observer. Est-ce que mboka bato mayele biloko ezo de kana Kongo wana, biloko konji mama kamwandenge wana? Bato mayele bazaneti ba Congolais. Mama kokamwa to uti wana to vandi mwasi wana boy mwana na ina miso batu nyonso kuna na TikTok ayepe alubina mwana na boy yo na bwaki yo na dingi te pona nini po mwana luki kaka orientation azana orientation mususu soko tali mwana wana zali na ba hormone ya mama na ye lele munene mama na yazalaka lele munene. Donc euti na makila mama na ye mama na yazo comprendre te mama na yakabati aboyi mwana eza makambo wana ngana dénoncer to vandi to lamuki ka mwasi wana lamuki alobi alinga selela ba Congolais likelemba alinga sala ba Congolais likelemba online ya pesi kombo likelemba na ye queen likelemba na ye boyo ka ba condition aboyi basi andumba alingi ka ba femme d'affaires. Alika ba femme d'affaires oyo aza na 50 €. Aye. Mais na chaque montant, il faut qu'à 10 personnes. Voilà, il y a bandaki nanu na 100. Boyo kanga di solo nazo betela bino eza makambo nga na uti ko bunda kuna ya kusakana te na sisi mwana mwasi wana pema. Alobi ke bato a $100 ba yeba salali kelemba okwapuye kaka na link Kongola koyoka link ayebi te ke link elingi koloba ka lien lingi koloba nini eza na système informatique oyo link ezali place ya bleu wana soki fati taka bleu ekofunga masoko lingi na YouTube komona link ya yeskwabi yoka kombo adi kelemba queen likelemba condition il faut za la femme d'affaires wana ozala ndumba te ayebi te ke kindumba eza musala. Oui, kindumba eza msala na Belgique awa bandumba baza na ba droit ya pension, bandumba bazali na droit ya congé maternité, bandumba bazali na pellicule de vacances, bandumba bazali na 13e mois, bandumba baza nango na Belgique eza msala. Mais ya boyi albi ba femme d'affaires. Siko albi 10 personnes bayena 100. 10 personnes mususu bayena 200. Nazo katela bino donc 100, 150, 200, 250. Donc 10 personnes jusqu'à 5000. Imaginez-vous. Jusqu'à 5000. Donc muto a 100 aye, muto a 150 aye, muto a 200 aye, muto a 250 aye. Mais si on a ba catégorie wana ya ba 100 ba 200 ezali batubaya na na 10 personnes. 10 personnes, wana ba ye, bo calculer sikoyo. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 450, kanana, jusqu'à 5000. Bota la pyramide ya muyibi. Bota la pyramide ya muyibi bandeko na ngai mwana mwasi wana asali plan ya Madoff. Ngana talaka bango te ngana batalaka ka babidoko mike so batu nanga batindeli ngai batu nanga bazaka kuna nazala na ba envoyer batindela kangai na moni kaka video batindeli ngai ndambo yazo senga batu awa ngana sadi queen likelemba tontine potoko yede basi ya ba congolaise neti ngana koma na mbongo nazo sala likelemba. Mais entre temps likelemba mususu esalemaki na mwasi moko ya zoba ayaka akoloba makambo buzoba soki Esther Ngalasi asalaki likelemba baleba mbongo batu ba 500 tala niveau basi ya ba congolaise na ba mibali na bango batu bakoti likelemba na ligne online na TikTok. Mwasi wana boyebi place avanda kate mbongo wana bozotinda ngona Western Union bosali likelemba bokotinda na Western Union mbongo wana selon échange ya mboka wana ezokende na ba frais oyo kotinda
Pourquoi ne pas garder seulement ton argent sur ton compte? Pourquoi ne pas seulement kokanga mutema ozumbongo na yo obombi yango lobi o eza projet ya 10 ans, eza projet ya 10 mois, eza projet ya 2 ans, okamatika mbongo na yo otie na compte d'épargne o bloquer yango lobi okozwa osimba ngo te. Au préféré okende kotindela mwasi moko boye na Kinshasa aza kuna mu souffra otindeli ye $500 na Western Union era ko récupérer yango akotindela yango yo ndenge nini? Akotindela yo mbongo wana ndenge nini? Nde bango basali makambo wana. Wana esalaki makelele te natalaki yango kana nazoko. Ngala linga ko comprendre makambo. Na mona ka mwasi wana yena Queen Likelemba. Era na Queen Likelemba na ye azoloba. Wana linga aider ba congolaise. En tout cas ba femme bo sa ba faire boya na ba 50. Et puis ko bimsa. O tondimi pe ba princesse nde ya ba 50 euros. Ba Queen nde ba to ya ba kobanda ba 100 ti 5000. Donc, dans chaque catégorie, ils ont 10. À vous, les calculatrices, calculez, bon, on est bima combien. Nga erna moni yango, ndebo moni vidéo wana na cheli bino wana, na bandi kotake makamana bite, hein? Ce qui a koufi. Tour ya liboso ka moi, si on a kosimba combien? Tour à liboso. Ce qui va tout pesi ba 50 ba pesi 10 personnes à 50 ba pesi ça 500 10 personnes ya nani ya kombo nango nini ya 100 eza 1000 10 personnes ya 200 eza 2000 10 personnes à 2500 et ya 250 et da 2500 10 personnes ya 350 eza 3500 10 personnes kokoma 5000 ti kokoma 5000 mwana mwasi na kosimba mbongo combien? Akosimba mbongo combien? Et puis logistique nini ye aye nango oyo ekomema oui ekomema batu bakende kopesa mbongo wana. Logistique nini oyo ya kobanda ko repatrier batu wana. Siko soki par exemple azana ye honnête, on lui donne la présomption d'innocence que azali honnête alinga sala penza Likelemba ya solo. Batu wana bayebi bango. Soki nga na lie na kimi na boko kanganga kote nini. Soki nga mbala liboso nga bingande muto mwana liboso ya Likelemba na lia mbongo wana. Na zui par exemple 5000 na tie 5000 nanga pa bokamati 5000 bo récolter ngai bo pesi nga 50000 ngai nazaka muto a réseaux sociaux to yebani kaka na virtuel awa bo yebi bisika na vanda kate adresse nanga peut-être à lokuta kombo à lokuta makamnyo so lokuta na zui 50000 na kenango na ya kozongisa mbongo wana. Les Congolais ne réfléchissent pas au peuple nini au bato ndenge nini bandeko. Donc, moutoko qui m'a 50 000 euros, peut-être, n'a pas si moi si on a présomption, hein, que oui, elle est innocente, elle a aidé les Congolais, et n'ambon, n'a bango, elle a aidé bango. Elle a aidé les Congolais, n'ambon, n'a bango. D'habiter, makambo yo tika la boyete. Makambo yo, ekosi la boyete, na kokata Likelemba na bi, akosala Likelemba te. Ochaye pandi likolo Likelemba le kosale mate parce que zali escroquerie yende mutalinga yiba mbongo wa batu ka premier tour boyanga bima na ba combien bato boza makasi na calcul wana bo calculer ti 5000 ko banda na 50 ti 5000 Likelemba 10 personnes bon répondre nga. Bon répondre ngai, yoka ba Congolais, yope, okomi mutu arando te, ngai na leki Yesu na makasi. Eza vérité, ekupesa bino kanda, nga na leki Yesu na makasi. Ngai na leki Yesu na makasi, na Nzambe na leki bango na makasi. Na beti mwana mwasi na biloko, na biloko sala Likelemba te. Osamu yipi. Na beti ka 2 jours, ya sommation, a beti on les mains, atiki. 2 jours ya sommation. Na obete biloko muyibi aye wana eko loba o zali pauvre nga binandimi jusqu'à 10 générations nanga ya nyonso nanga moko na kati naza pauvre elongi na yo ezo mwana la pauvre la bien na mbongo akabelo te na ngote na mbongo bilamba te nazali pauvre OK na ndimi me yo kusali Likelemba te kwa isi makamunae. Na quoi ici makambo Likelemba wana pe na kotika te parce que akoke ne pe ko harceler bato. Et puis en plus de ça ba maman ba mususu basi mususu ba congolaise ba komi ko contacter ye. Nga nazala nga kala mutu 100, nazala nga belete nga nazaka na 200. Maman. Hein? Ozaka mutu nini? Ya 100 ya 200.
kukwenda ve mama kupesa mbongo angeve jamais ushipeleke le franga na telemeli mwasi wana na bete biloko na lobi na ye na kiti penza na gadu na silisi kuna na zindisi na kati na nko na kanai afingi na fingi ye na lobi ko sala likelemba te asali pe yango te atie oleme. Regardez papa Misi. Regardez ba Congolais. Modèle Bazali. Yo na âge na yo wana. Oza na compte d'épargne te. Na tourne lobi mama. Yo za muto business. Oza par exemple. Na mbongo na business wana ozo chari kelemba. Poli kelemba za la mbongo muto alia kenango. Ozeli mois prochain. Ne ba kopesa yo. Siko so business moko emonani. Eke babengi yo mbangu. Ke we na Dubai kuna bazoteka bakaro. Bakitisi yango na 70 moins 70%. Yo za na mbongo na maboko te kosa business yango ndenge nini. Business ya solo esale makana bank. Business ya solo esale makana bank. To ozana ba mbongo na yo ba bénéfice ozana bisiko chaka yango ozu yango oke ko se fournir na marchandise parce que mbongo ya likelemba mutasi ali yango il faut ko zela soko za 10e personne ba bloquer yo te. Mwasi ya congolaise ba congolais oyo te ngai suwe na ngai nazolinga penza 80% ya ba congolais bakufa 10% ya mayele bazali soki bazali na ba mususu babanda kobeta bango fimbo na mino babanda kobeta ba congolais fimbo na mino parce que qualité ya batu ya lolenge boye mboka munene boye banteko me bazo bebele boye mboka ya ndenge nini tiba komi na diaspora basaka kala makambo wana likele mango ko ndosala ngona ba inconnus sur les réseaux sociaux boye biteke ba pseudo oyo ba kombo bato ebeleza ba kombo na bango te makambo ebele bato bayaka kokosa bino eza bango te baza ba usurpateur ba yibi ba nini to ba flouer ba nini na bango peut-être par leur musala balingi ba yeba teke bango bakota kala ba réseaux sociaux eza bato yebi même pas bisika ba vandaka oyebi même pas donc yoko kende kosala likelemba na TikTok ata na Facebook awa batongo yebi bango te oyebi vina bango te en cas de besoin se porter plainte ba yibi bino mbongo boko kende wapi législation ni likelemba ba pekisa ngo na ba France na ba Belgique awa na yebi te na ba Canada na ba États-Unis eza illégal siko yoko sala likelemba ndenge nini na bato yebi te omona bango te oza pe na place ko kanga bango te ebele ba kozwa pe visa te ba okende kolanda bato wana yoka bango moko yo mwasi ya mutema mabe ba mususu basi ya mutema mabe mwasi azalaka aigri mwasi yo azangi magoda mwasi azanga mobali mwasi yoka batu zoba boye que ce Nathalie ba congolais les amis je ne veux plus avoir quoi que ce soit avec ces gens. Tu te poses la question comment batu bakoza la bazoba boye. Comment batu bakoza la advenante? Comment est-ce que batu bakoza la je sais pas. En fait c'est quelque chose que de fois tu manques juste quel mot utiliser, tu manques de mots. Ndenga na telemeli mwasi wana. Modèle na chemi sapi. Modèle na gangeli. Modèle na lobi na yebuzuba. Modèle na lobi na yeba vérité. Batu ba eko comprendre. La bibo kendeti. Zwa mbongo na yo. Ya pasi. Tchango na compte na yo bloqué. Tchango na tirelire. Tchango bisika moko boye. Au besoin tu as ton argent, tu le prends quand tu veux. Parce que bali kelemba wana. Eza makambo moko na yebite ngana yebi na ngate. Te makambo ba Congolais. Nabi mwana mwasi oyo. Aboyi mwana na ye na misu na biso nyonso ayoki biso sonite. Soka le mbongo na bino bokangele kote nini. Batu wana ba yebi. Sikoyo Anjeta François Dongai nazoloba awa na sina live yo ngala bandeloka liboso mama
soki natali pe boye okopartage pe live yango te soki natali neti boye bino pe boza bato bosubventionnaka bato te na bandeli kaka nini mama okotala video okocomprendre soki na kati omoni siko place yango mpe so bakongoli bazalaka bien donc nga na kokata live oke kotala en différé mpo na minute oyo nga nazokata yango nasi nasilisi limbisa vraiment mama na ngai pardon nasengi yo toba les amis, en tout cas, basi ya ba Congolais, mibali ya ba Congolais, somo trop. Somo. Totala, comment est-ce que bato baliere kosi la bango boy? Eza ba pundu, eza ba fufu, ezali nini, oyo, ezo sala boye. Ke batu bazanga mayele, bazanga ko réfléchir. Muto aboyi mwana na ye na miso na biso. Siko pola kolia mbongo na bino kozala. Bayebi na bango ke nzamba azalaka te. Bayebi na bango ke nzamba kopinir bango te. Po batu wana basi ba vivre na ba pasteur, bazala ba expérience nyonso possible. Bayebi ke nzamba kopinir mutu te. Botala Chilombo oyo. Nzamba taso ka pinir Chilombo lelo Chilombo akufi. Ngape na kokufa, yopo kokufa et tout. Est-ce que Chilombo a raté eloko moko na mokili oyo? Azui na 5 na minuit 001 Chilombo azui na minuit atamboli mboka mobimba la mbongo na biso ba Congolais asombi ba sapato azaki ko convoiter na vitrine Chilombo asombi ba veste oyo ya kozala ngo possession te boy bisa biso so Chilombo akufi punition ya Nzambe ezalaka kaka abomi mutu siko ba Abraham bakufa bango pe babomaki bango na kanda ya Nzambe Chilombo soki akufi lelo vinyo so Chilombo asali Chilombo komisi kisasa potopoto okela matonge potopoto okela kasavubu potopoto okela mombele potopoto siko lelo so Chilombo akufi Nzamba bomi alobi apesi punition ultime nde sali nini bo répondre ngai nde osala nini ekosala nini ekozongisa na biso mbongo ekozongela biso dignité ekozongisa mbongo na biso mboka na biso Chilombo ke koteka ngo na Allemagne eza mutuna po bango balobi Nzambe akopinir neti nga balobaka na nga Nzambe akoboma ngai natuna bi Nzambe wana boma mwana na ye Yesu Nzambe aboma mwana na ye moko Yesu mwana ngo aganga papa Nzambe ayate siko soka bominga nde sali nini musala na ye kobomaka batu musala na ye kotikaka bana ba orphelin eza musala na ye koboma bana batu ba mama batikali kolela Nzambe wana salaka musala na ye wana salaka bikolo nyonso siko boyebisa ngai ba Congolais bayebi na bango ebele bakoma koyeba na bango ke oui azalaka te donc akoyiba na bino mbongo na bino akoyiba bino il peut faire tout ce qu'ils veulent baza bamela moto moralité ezate Sandra, bonjour. Moralité, ezate. Bayebi na bango ta bayibi mbongo. Nzamba kosala bango eloko te, po azalaka te. Neti wo wana ya mama Likelemba, alingaki yiba mbongo ya ba Congolais, ya basi ya ba Congolais ya pasi. Alingaki azwa mbongo wana, abanda kosakana nango, po ya zokanisa ya voyage, ngala tala bi yo yebi ko voyager yo. Yo butuku tozala passeport ya pamba ba Congolais zanga tina wana passeport ya nzala. Soko voyager na ba visa ba musicien oye poto awa o balisi ko voyager ba voyager tozotala bango kaka bandeko tozotala ka ba Congolais otali bango lobi wow what is that ozotala batu moko boye bazama yele te ozotala batu moko boye ba réflexion idiote ozotala batu moko boye pas ça bizarre donc tu commences à te demander tu dis mais à quel moment ces gens sont devenus ainsi à quel moment les gens ne réfléchissent plus ils n'ont plus les capacités ou de raisonner même d'anticiper les choses dis donc okuta bango kuna situ ngai ngai bodela finga maka nazotala bango bi ngai ofingi ngai etalinga te na lala pongi kitoko na sali sport kitoko na ke musala kitoko na zongi na pakoli malasi
Ma fille na yo etalio moko ça là si ça peut te faire plaisir. Vas-y, lâche-toi. Bakenda ka kutunukela nga ba vie moko boyenga moko nazoka mabi nyoso ngai kaka. Ba yo ke de kulukela ngai ko bambela nga tala masolo ngabi ça que beaucoup fabriquer makambo na bino tant pis pour vous. Donc tu vois des femmes stupides, des hommes stupides et ce pays est constitué de stupides. La diaspora à la débile. Le pays des débiles. Et c'est vrai, hein? Et c'est un solo. Donc, bandeko na ngai, mina biacha, na kei, mina enda, munu mekwenda munu, boza la vigilant, boza la kanaba compte d'épargne. Et puis, ce que tu mbongo no pembeni, yeba ki ozo chango pour na projet songolo pakala. Ozui par exemple 1000 euros, ozui 2000 euros. Kende pas banquier na yo kende ko tuna yo na zui mbongo moko boye, ezali mbongo oyo ezalaki prévu te. Na ko sala ngoni, ezala ba investissement mususu eza protégé na ba banque. Ezali oko soko yebi oko yoko la ba cours mususu ezaka na ba banque ba lakisaka batu comment ko sala bourse. Comment est-ce que oko kende ko investir na ba bourse, comment ko somba ba biloko moko ezali makambo moko ezali moins légal. Sikoyo nga nazomi tuna soko zwi mbongo moko boye tombe kaka boye kozala pressé te okosilisa ngo neti nguba mbongo elingaka bakelele te me mbongo na yo kaka boye okopesa ngo mwasi moko ya internet mwasi moko boye ali koyebisa azosauve yo na mbongo na yo moko mama mbongo na yo ezingaka ta bien yo moko olia yango ke bashina yo mbongo to ba escroquer yo mbongo eswaka kwa isaka mbongo modèle ko ka mtema pasi ko isaka ka mbongo oyeba modèle mtema pasi ekosala yo pour kwesi mbongo botika ba légèreté wana ya kusakana kana bambongo na bino ya kokendaka kopesa batu bambongo batu moko balingi bino te batu moko ba considérer ka bino te oke komedisa batu ba masanga okomi bisiko lingi olakisa ke yo muto bongi po yo kala bazaki ko respecter yo te olingi ba respecter yo mais ozo se appauvrir. Tu n'es pas obligé que les gens t'aiment. Tu n'es netingai nazaba na baini nazana bango baini ya famille nazana bango baini ya baninga nazana bango baini okutu na yebi mutu na makolote ba to ba réseaux sociaux baza baini na bangai ba chilombo baza baini. Qu'est-ce que moi je m'en fous de ces gens? Qu'est-ce que moi je m'en mêle? De quoi je mêle? En fait tout ce qui se passe dans ta tête c'est que tu es responsable. Si tu m'aimes pas, qu'est-ce que ça m'enlève moi olingi ngate skonga la bandi ko balinga kangate nga kuto ela zakata mwana muke na yebi ke muto alinga ngate ngape na yini yo fingi nga na fingi yo mukileza bongo kongole biloko bachao na muto eza biloko ba colon muto azala kakimia ko kitsa respect. Ah bon, le respect s'impose. Les stupides il faut tomber aussi plus bas. Moi je te règle les comptes, je tombe plus bas na kwai na kati ya salite puis na bimi na kati na tiki yo kuna na étouffer yo. Yaka ba congolais ba conseil ba mère tozo reconnaître yo te. Qu'est-ce que je m'en fous de votre reconnaissance? Qu'est-ce que moi est-ce que je dépends de vous? Je ne dépends pas de personne. Je ne dépends de personne. Okoyate ofingi ngai nga na bandi ko seka. C'est ça les congolais. Afingi bazo seka, bazo dénigrer ya yebite que bazo dénigrer te, bazo sala soki ndenge nini. Ya vandi na ye kuna azo mona ngo normal. Muto alingi yo te yo pe ko linga ye te. Ki camarade moko ezo simba te, boma ngo mutu moko akokufa zati. Obandeko na yo sadisa mwana muchopa mama na ngai aza bien te beta ye biloko. Les Congolais il faut boyeba pe ko boma. Eloko o Congolais zo zanga ti lelo omboke ezo kende ko pata parce que bino bozana culture ko boma te. Il faut banda ko boma penzo bomi pe obomi. Légitime défense ba pesa binote. Ouais. Donc yo muto ko tielo na ndaku na ali nyabo moti ki o tsali kamera ba bomi papa detika tozo mo makambo le kala Congo ngo. Dis donc. Dis donc. Tu me voles ce qui est à moi. Je vais faire tout pour récupérer ce qui est à moi. Tu me prends ce qui est à moi. Surtout si c'est légal. Je veux récupérer le miyangayi. D'accord, récupérer en gros.
Congolais, lufungola miso, zibula miso. Botika ba complexe wana ya kobanga ka batu bazanga tina, botika ba complexe ko linga ba amitié moko ezanga tina, botika ba complexe ko linga batu balinga bino kaka. Écoute, aime-toi. Admire-toi. Arrête d'aller chercher les gens qui n'ont pas besoin de toi. Tu n'es pas une option. Oza option la bangote. Okomi kolanda batu na sima. Oh, ngalaza awa, alobisa kangaite. Oh, bandi kolela. Oh ben du dos, tu n'as rien à faire toi. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Il y a des livres, hein. Il y a la marche. Tu peux aller marcher. Tu peux aller découvrir de tant d'autres choses. Tu peux développer d'autres savoirs. Parce qu'une personne qui n'aime pas sa solitude, c'est triste. Tu dois être heureux avec toi-même d'abord. Si tu apprends à être toi-même, à être heureux avec toi, les amis, je ne sais pas ce que vous manquez. Hein? Tu n'es pas obligé d'être entouré de 100 personnes qui chantent à la rossignole matin, midi et soir pour toi. Et tu sais que c'est faux. C'est parce que tu as l'argent. Tu verras que ces gens n'ont pas besoin de toi. Et ils étaient là pour des intérêts matériels. Alors tu dois apprendre à être toi. Ozala mbongo na yo, bomba ngopo na yo. Pourvu que ba finga yo, oza égoïste. Pourvu ba finga yo. Et même quand tu dois donner avec un sens. Tu ne peux pas acheter des gens. Tu ne peux pas faire plaisir aux gens. Si tu as fait des gens, tu as fait des plaisirs aux gens et que après tu te rends compte que tu étais bête, ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. C'est comme si on t'a trompé. Voilà. Hein, c'était aujourd'hui. Je m'arrête par là. Et je vais vaguer à mes occupations. À bientôt. Je vous reviens d'un peu. Ça va? Grandissez. Grandissez. Batakopesa bakado eza babiso boye tozo fungula bino mitu tozo fungula bino miso botika bokecho s'épanouir soka okende kokufa kuna etalié soka okende kobunga kuna etalié ce papa là ce monsieur là il a travaillé pour le Congo neti ba papa Zoro Bilel neti madame sawa ngana sekaka dama sawa so datala bi dada unazeka hapa unazeka tu paka hapa kulala kusema sema batu benye unaeleza maneno bashiki yake boke totala ba photo ya bato bazali atanga moko bateko shina zeka pa réseaux sociaux na koleza ba congolais maneno ngo bayoka kate ouais boke totala enga na bandi ko sala ba vidéo merci maman Nana Bangombe maman Nana Bangombe il faut la préciser pour banana bazebele les amis oyebi kaka awa eza na bato mususu okuta na bango na Facebook awa soki na ba TikTok awa okalisi baza batu njoka nde baza ba yini na yo o aider bango osalisi bango mais au moment de choisir ba ko choisir yo te chuka wala za kamayele te chuka wala za mayele te aza bolole oh ngala za ko mataba live la ekula la TikTok na batongo pona zongi sena nzela saka yo lalo ba makambo ya Congo yalo ba makambo ya Israël bana Israël basali ko tambola basali 40 ans na désert yo mona ibango faux fake ba faux histoire oh Jacob azali ko kende boy yaka ba masolo ba congolais chuka mbomba la kujika na tongo mikolo joso na tongo awaya koloba kuna awaya koloba makambo ezanga mutuna makolo kuna na tongo bana Israël nzambe apesaka bango pouvoir bazalaka kotambola kuna na désert nzambe akabola kamai nzambe ngo bila ponaka ba mususu atiki ba mususu makambo Congo leki matata kutu koleka makambo Israël wana Israël basali yango kaka après première guerre mondiale nde ba créer Israël wana tala niveau bon gala tiki bilo la kela ngai. Bonne journée, partagez la vidéo. Ceux qui n'ont pas de vidéo, vous partagez quand même. Parce que, non, vous partagez quand même. Il y a un mot qui a lobby. Bon, après, page d'angaï. Il y a une page d'angaï, il y a un problème. Au moins, il y a un signaler. Bato ba signaler kango ba zebele ke bato yo ba partage ka bato yo ba sala ka ba action awa. Yango bo mona kangaï mona kena ngai po na zo protéger soki kwei e kokwe de makasi. N'est-ce pas? Ouais. Kasi Bible les affables de la fontaine, yoka bango bavandi. Makambo Congo eza matata. Dialogue ku les autres des zongi, n'est-ce pas? Bango ko yebisa biso awa,
bango moko bawa koyebisa biso awa. Merci papa Pierre Kekumba. Nga ndena amboshila life papa Ochudi Kekumba amboshila enge life la kena ngai ngala koyoko la kitetela la minute kaka po déjà la zala ngona cerveau il faut se koyebima toko yoko la kaka kitetela kende pa mama mona yebi wala mtetela zaka kuna na bando kosonele kitetela par exemple ngandena apa Ochudi ngandena amboshilange life la kena ngai. Au revoir, merci beaucoup, ciao au revoir. Yoka bakongolese basiliki balobi aza Rwandais, je m'en fous. Nazala Rwandais, nazala soki nani, je m'emballe. Nga bona yebi bisika la uta. Au revoir, merci, ciao.